justice nzambe de les osalama lelo nzamba ola kisi solo banani baza banani yo nini nde pusaka yo pona sila ngala poza question wana nini nde pusaka yo bundela nga bitumba tina butu ya solo na makambo ya kaka na tango na lali na lamuki na lobi te makambo oyo ndenge ezokende malamu te na ndeko na nga sila bisala mangote banda lelo ti lobby atika ko biso en charge banda ka wakena na pembo te ba pia ngaka to contribuer ba 50 dollars to pesa banda ka ok Karine pala olandanga Karine pala mam tetela le pongalo Jess na sina pesa combien soki to pesa mbo soki c'est que to somba eloko moko oya biso moko okay oyi kozongela bino mais aka muto sala neti kote mo ba mona yeso ndenge nini kwa to bateke yo zaki na kati bazako uyeyo mwasi munene mama mubimba bao sakana esprit na yo bao liya mbongo olobaki on te dégene tant komi en dehors olongo etende to komi na libanda ndongo baki bazako pesa biso ba mbongo bazako liya te wana ya mabe on obomelo ka ba c'est que ba mo ba comprendre que ça d'ailleurs qui danger pour alongola muto amima na poto o amimi place moko boy o bango ba okumisa mimi nous sozo sepela karaoke comme kende karaoke eloko bandaka lokwa lisano évolution nango yango yo Plus question ya kotia ba colis ba conteneur pe biloko ya ndenge na ndenge na mboka ya Chine na ba agence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trad et full service, agence de fret aérienne et maritime yende ya mukolo kokodi koko na masolo etali ba agence awa na kati ya mboka ya Chine. Oza na posa ya kotia biloko na yo na Chine et komela yo partout dans le monde pesa ADBM Trad et full service confiance. Pour na kotia groupage conteneur topé full conteneur achat et vente à distance pe otia ba colina ya ndenge na ndenge pesa biso confiance côté ba prix ADBM Trad et full service ba réduire ba frais na bango ti na 30% et solo la ki toko na ndenge ya défoité otie biloko na yo et komeli yo partout dans le monde okozala pesa biso confiance pour na ba contact obenga biso ba numéro oyo oza bon mobimba. Il y a différence ezake otie biloko na Chine au futimbongo na destination ekei oui. Kabasela koi na mai. Wana mungo wa mirai ya no. Tombe ya pola likambo. Tombe ya. Nina wazu. Na yena moko tombe la bo. Kabasela koi na mai. Kabasela koi na mai. Kabasele. Koi na mai. Tombe la pola likambo. Baby singer no nini awo. Chawa sama tolera. Toba. Champagne, muscadora. Na ye nango, babe nango Valentino. Valentino. Foto mela pona makambo. Makambo zo le kakaka. Ya solo na ye. Makambo ye ya kaka. Ça moi faire. Foto mela. Mama ngaka va makupte Ya solo Oh vero ko mela ya no ko mela to mela na. Oh ko simba kama. Sasa na ya na coupe ngamoko. Vero de chaka masaka. Téléphone ça mukie parce que mikusi na moni kuna. Ya mikusi na sima ah. On met la whisky. C'est mieux que eux. Wa mikusi wana penda. Oyo. Ça moni bale kabasele kwa kwea. Kabasele tia kwei na mai. Kabasele dilie. C'est pas Babe. C'est pas paranga ite. Yeah. Ça va amener les ongles ça. Ouais mais la whisky tu dois aussi la Ya mais la whisky mais oh pe la vin et il faut tous on est coupe. Mais on a la coupe. Voilà. Baba coupe ba kini anga ba coupe. Voilà. Ba meilleur fan du monde. Bon ba meilleur fan. Ouais na mai.
po to fongola to mela po makambo po makambo esila te to kebwe to songa be makambo yana tena latisa pardon tena latisa na beau problème place ça pesa na bien bien ok na yambio pa ngai déjà pe na yamba ki okuna porte likambo mo nini na préférer ndenge za cadeau na yo nde fo fongola okolangisa ngai na degré olangwa te osepe komea na likambo ngo na biso likambo oyo salue te komi ondimate na zebisa yo mama etombe akola likambo la bisa ome na buzu allez wow tome apola likambo ngo penza oh na zebisa yo ya no malembe ngana yo lango ngako kana ngando lango isanga ngako ba sangate ne na mama mbela te voilà penza tome apola likambo na kofi bakaka kabase ya kwena mai kagu. Merci. Oui, très bien par la grâce de Dieu. Tomela kaka. Na loba na bino mabe mukie bola mobili. Bato mokinde ba comprendre la beauté de l'homme c'est à l'intérieur. Voilà. Tant qu'on a monté ma malamu, voilà. Beauté na voilà. Ce que bato mukie ba kansa biso to za bongoti. Na kati na nga siko tema bola muiza makasi. Donc moyena nous na penze zate mais 60 ans ba se ba pesanga na ndima na ngo. Mama nangaye kozala bakukelenge mamelenge kozala bakukelenge mamelenge. Merci Sila Bissalo au créa SB. Je te dis. Au pesi biso ba tutoza na yo komba baba cook balobi na baba cook zelango ka paso teme. Telema kana poste. Voilà. Ekoko kisama yango bilego ate umeli ekoko kisama mais ça qui bino en janvier er makambo e bani na bito bima décembre été. Je te dis ma révélation qui est la vraie prophétesse? C'est moi. Topesio la poa di kambo ya to bima décembre été to kuta na makambe belé na ne oyo. Déjà na début na janvier au ba incriminé ki nga ba bag bazui ba ramener sur ma bien ba boka sironga nga cheka mabolongo. C'est ça. Na kende pe l'église na ti offrande. Mais année ezaki année à mutu. Na ebisio na kende pe l'église na ti offrande na bi Zambi. Na eba makambo tu ba balikuna nga. Mais so na ebi yango te to bima mbulo te offrande na nga maboka nzambe yango epa mosana nzambe papa na ngai Gédéon Ngandu prophète. Gédéon Ngandu. Merci. Moussa Nzambe a solo ya kafu. Ya buzoba te. Nga soli kambo so esalinga pasi na biso eleki elelisinga. Ngindo tshela ngo France. Po banganga. Voilà. Po banganga pe baselo likambo bano yakala symbole te. Voilà. Ndeni okende pa nganga nzambe maboko pamba. Na koke pa nganga nzambe maboko pamba te. Ka ndeni bokende pa banganga mokina mo symbole. Nga pe pa nganga ya banzambe waleki banzambe banzambe okende ngaka na symbole. Ça ta lokwa chirika. Avance. Mais apa likambo baba Oto langa mkani za fanta. Mama. Mitune za yo biyanu za yanga. Yano. Justice nzambe de rezo salama. Lelo nzamba ola kisi asolo banani baza banani. Yo nini nde pusaka yo pona sila ngala poza question wana un nini nde pusaka yo vision aigle wana zongo wapi te pendant que yo ponaka wana batu nyoso bazanga na ngambo moko au moins tango lobi na ngabo esenga chair de poule esenga vraiment chair de poule au moins to tambola moko batu msuba mona na biso mutu msuba moni mutu mabeme webi ndenga communion na nzambe ne ezala te relation personnelle na ebité na pona sila pamba te sila na pona ina nous de 1 touti musika exact touti vraiment musika toza ki pe bana mike to kolipe na musala ngo lelo mutu moto yako incriminer ndeko na mona uti na musika pona babiloko ya mike babiloko yo tozo so za futilité mais liboso to ebi onzamba bombela bisoté de 2 si la bundela nga bitumba tina butu non comment ça oui explique lelo na lobi yango bo pona lobi yango yemoko eza pena ba certaines bateaux na betali solo si la bundela nga bitumba tina butu oui
na ndoto nanga na obeta lisolongo lelo po bato be bachaka tembe moi moi ça bataka innocente le to comme on ba preuve ngo que azarane moi na nzambe azarane likam na motote bato nde ba ine pour rien je te dis nalala na butu ba serwana wana na zano ipana ngana yolo yaya po ba bengwa ta na tournage otala je te bana nga ba ebi solo o ye mo pe bisalo ebi solo o po ba benga yo na tournage pasi donc na vanda ta mbula mo ba benga nga na tournage tenzo ke zaki ba chaki au contre mire non tikolo je te dis basangela je te dis na molili ya butu ya moite ya butu donc mutu mo ba chaki au contre mire na la na butu na lota ba comédien nyoso ba olika na makada mekauka ngasko na za na contre mire na temi pena obi pa on dirait au moment ba baka yesu ne kulusu ba chio contre mire ba chenga pena bo na mi wana na temi na bomoto boinga na tambo na talente bana ba talent tout na ta on kana scène tambo na talente na lati talon mo ya mulai na ndoto wana na contre mire wana liboso na nga poto pendo ka poto liboso nango bordure moko terrasse ya monene ndoto nanga na lota depuis kala ba comédie bazo lekana ba otala ngata misote ba oleka bonga na tembika contre mire so si la bando yene malema bazo yena bato misuna sima wana oh akba buka bomoninga yana osanina contre mire boy ngabisi banda na télémaquillage na zo mona tandenge o kasa tabité biso nyoso tozo lekana yo comédie otemi na contre mire okangami na mire otika biso to leka oloba pe liloba te oh ngabi nazo kokato otema te habité longola talon oyo lati tambo na kacha potopoto wana so tambo na kacha potopoto wana okoma na bordure wana so comme na bordure wana sala info yo sauter terrasse eza munene mais alo balanga okende nga moto beta lisolo za bana ba bato ebele pe na beta ma lisolo o ye mo pe na ebisa na bisila obundela ngati na kakata butu ngefona bundelo na bomoto babike baninga destiné bazalaka na lobi na yoke na ebisi obundela nga na butu nga na obundelo na bomoto sikoyo voilà yango moi ba mi ba comprendre te pourquoi na mikanga na moi na s'attacher na e voilà ça que intercesseur il bosso l'église moi osambela na bon marché voilà papa c'est en ya no wana ya no te yana sala makamna yebisa yo longola talon na longoli talon na ndoto na sauter sikoyo bon na sauter popoto boye ko nyata potopoto na sauter potopoto wana bu mais na nyatya ngo kaka na temi ko la bordure non ta sikoyo tala terrasse ya munene wana no bando sauter on a sauter terrasse mon fosani ozonga sima so ozongi sima lisusu no ko na potopoto wana na sala ka effort na sauter terrasse on na koibu mais ba comédie ba sima ko musique ah salanga ka bona na musika oh le restaurateur des âmes ah salanga ka bona musika na biso nga monde no bano no ka na tsugi na moto etelema ah salanga ka bona na musika yaka toke musika mais esika to okende okoma ka kokuta biso sa to vandi kitine ko zala po za pe ka comédie ba retard nyonso ba sauterelle na banani ba lia ah salanga ka bo ya no kima yaka kima non ndo kima na olanda bangu wana za pe munene nazo kima na olanda bango na okima olanda bango na écoute bango surtout ba vendre because kitinu yango vanda na otika la kuna na oyeke Dieu m'attend parler na kosa si la ebili kamo na oloba na benga ina bi mama tana lali na loti boyeboy abinga na bondelaka tamso li bonde na ngeke olongolo place moko omonika nela lala na ndoto wana lobi no ba benga na tournage non je te dis lobi no ba benga na tournage de ce que l'homme ba coinsaki yo mo ba bengo ezate spirituellement ba fini yo donc yo mona na ba ofina ngo ba benga ote boy na boy ba se rappeler na yote voilà donc yoko ça ki tango ba makambo ko kuenga moi ça bato asangelo mote abundela nga tina butu alongola nga na contre mur moko bakanganga c'est que prier moko za sala tango de intercession zambe batela bandeko na nga nyoso na kota ki na kaya bandeko na ye po ni tena koma ndeko ne pe na bomoto boy ya bundela nga na mutu nga na bundeli na moyo omoni avantage aux nzambe nzamba bo diriger yango moni nga na sala choix na isa bino na janvier na bossa na ate na sali choix ya libala na nga kitoko na ozwa divorce te ba benga na nga na libala te déception ezate na ozanga biloko olia te na ozalaka toujours wana na poste na nga ya bakuka mena po likambo to meli po na likambo eza choc eza masomo yaya bato mosusu bakasa nde tokuta na monde ya théâtre oyo tokokani bamakambo
muna mutasambela kayebi ndeni ya luka nzambe na ye mutu na mutebi ndenga to ba bolo baka boy bo sambela te Bible yango moko Yesu Kristo mwana nzambe na temple ya tata na fiakola ka bato ba fingu bo sa mabe bo sambela te bo bate Yesu abetaka bato fingu da temple pa longola bato mabe sa trier bato mamba tikala tant toujours mama bezo koba bo ninga to bomba ka mabe po ni photo bimisa mabe wana voilà il faut mabe bimaka il faut mon roloba avant to que na sujet mususu ya no j'ai compris qu'il y a des amis de destinée. Les gens n'ont connaissance, il y a destinée. Les gens n'ont pas vie na yo alekani. Voilà. Vous soyez pas bimisa oti na place moko. Voilà. Yango ya no azo vivre. Si. Pour nga webi kana kanisa tant que na parquet na bia no. Na ndimi sute ko bima liboso na mambasi la. Poignete. Webi tanto yaka na parquet kuna. Est-ce qu'il y a non na makambo no so traverser est-ce que vous continuer ko tikala? Na ko continuer ko tikala parce que ti ndo monaka ba papa oyo pesanga papa nani kombo na ekimi ngai ekoya kaka papa de peso mbote limbisanga vraiment kombo ekimi aya kaka ko soutenir nga tant que Abakuk. Exactement. Yamima atika ngate yamima na nga na Suisse en tout cas na mona bato me na likambo na zwaka oyo Babakuk ba telemaka Babakuk kona basa bato asila. Tant bazaki mobiliser ba papa yo ba telemaki ba maman elimbisi ba telemaki mami lufonke ba telemaki et puis ba yazo ba telemaki basa Babakuk. Exact. Uzolanda. Donc na moni lo ni te ko kabolanga na leki na ngana ndeko na auto vanda bien tout ça mariage moko ya libela o balobaka pour les meilleurs et pour les pires. Et bandika na nzoto teme na modimo. Ce qui pire est commis to se soutenir to simba maboko to telemisana. Exactement. Ce qui peut meilleur ezato leto melito leki. Yango na tozana biso. Ya no, merci beaucoup loko lobe zali pena édifiant makasi ya makasi. Ok malembe les sinon que calmos ton so calme nyonso. Bien que papier n'engage kali na ngamu. Donc ça ba mystique nini poa je la ngamo papier na ngana bisiki. O komenga ne mituna hein. Komelo 450 mituna. Mituna ya no 450 mituna. En tout cas je n'ai pas jamais. Oyo tango zo loba. Ebi misa ba ke suke si. Tango loba ba se ke se ebi. Dormi comme la de libela hein. Mi komeni ba phare. Ebi misa zo ya ka bakisama. Ok mituna yo bien no ya bangai. Ya ngana na film kitoko. Oh là. La chèvre de Timba Nzuzi. Meilleur film de l'année et puis et mérité trophée. Exactement. Et mérité trophée parce que inspiration Anatabiso Moko Tonjima quitté. Et puis bon bango film déjà et loko et ça la film réussir à casting. Exactement. So sali ato komi film qui to konde nini. So fouter la casting ici. Et Simbate. Na zone Chesika wana nde bachaki Ntimba na Nzuzi. Bazweli ngai nani la douceur na biso nani Michou a joué en moté ok quand on ramener ma fière na ye mode douceur capricieuse ozomona a joué kitoko na ndenge na wana la chef ten ozomona et Simbate mais même ça tali musika mais fille de ouf nanga moko même to kende elongo to pese loko bato azoluka tangu ngai na ebisaka na bimams rolo pesinga nga mukolo bunana mutu abi mutu muso jouango teka yano mamse ke na bi Simbate ata bobi to changer tout ça permutation pour mukolongo nazaki na musamsu parce que biso zaki na mobembo to bembu kanga bimams to naza mutu sala moko bokeke pa bi yano mutu obeta ngolo kola yo azate. Mutu so sala kanga ka mutema yaka parce que so to bito permettre to sala boye o faucher biso po na voyage. Okay. Il faut se tourner les lopo biso to kende voyage voilà. Au moins que a sala déjà casting na mutu bike mutu a pesa nge loko. So na cheli bango papa soudia ta ba pesa ngai. Papa mbata siala ye je m'excuse a pesa nge loko. Donc mutu na ko na ye nge loko na zaki ndetone parce que na bike pa ko pesa loko na mais ya Sherika a étonné nga. Oui, Sherika a étonné là. Voilà. Donc zo mona que il faut remettre ka mutu na munyo so na place nyoso. Pour que mutu ni na pesa nga le meilleur oye ba été. Mais Sherika loko na senga moto na fa na talenga bi non. C'est que mutu ni sa na talent na ye, oye vanda na kati. Azo bimisa yango. Obi ke batebele ba loba que Sherika aza batebele ba net nga pena na découvrir ye pena bien na kati ya SB. Voilà. SB a ajouté le frère que na reçoit occasion aux années na plateau mais passage ya Sherika depuis abani na SB
yo zo mona ngene te cheka leki nanga lelo te hein aleki nanga depuis ya kala ngana ye za te pona SB ngana ye ku tabenga mon amour nga pas c'est mon amour do to benga na bongo do ke ça eloko lelo te ya kala penza et puis tango yesu na SB na savoir faire na ye ndo moni pe a exploser ngo lisusu yo ngo moni ba coupe belé ba pesa ba tout temps ya ko pimiselo kwa sana ngote ba pesa ba tout temps te ba linga kaka do présence na besoin kaka akanga bino leloko moko bonjoka ozapi na biloko moko vandi na kati ya libumu il faut bimisa yango ndeti ba sherikana donc ya ipata inga na rôle ba pesa kiye donc ba bravo na ye Timbala nzuzi mambo sala mams ngamba obimisa Timbala nzuzi miko batune nga zala ite batu da mukona bango se muko bomba tune tona zaki na episode nga kana kufa na useka na biki batu nyoso bazaki na tournage na bango ala ezaki nde kuseka nya kuseka loka bini kaule beto kasa asota pe mi kaule aye bien wa moi qui ça asota ngo c'est normal vraiment Yano Toti kala muke na film avant to bima penza complètement na kati ya film wana. Film wana eza ya mams. Si. Mams a comment film. Comment te poni? Pona yo kasi on va dire que mams a comment film te. Ya to landa biloko wana te. A comment film te me film eleki na télévision botali on peut bo moni ki ya film bien commenter seconde ni kasi. A comment film te. Bino banani matumsumbo ya botekeli après ya cheka kombo. Komeli pona likambo. Seigneur Jésus. Paradis. Comprendre la réponse. C'est que bien peut somba. C'est que c'est mon peut pas somba filmer. Sérieux hein? Ce qui est somba filmer. Bien peut pas somba filmer. Bon on okaka. Bon on okara. Bamba mise ku ba somba banzembo ba cartonné bon so ya sombi film ba beza to sombaka. Ato ndimi. Donc mutu moko bonga bo déstabiliser ba makamne nyo so bo kota bo ba ka mabe. Do ya ko sana loko mama malamu ti. Le to ndimi ka mama malamu. That's all one. Tomila Tokos Makasi aza frère nanga eza ba biloko mo elekana na famille kutu o to botam na onetinga bana na club na Anastasie to so na to bunda même soupe bobo kangami binemi eboka mutu mo boyekutane na famille ya libanda pe daki mokolo boko ipo ko kutana pe na bambeba et puis bobongisi na bino tango amoni ke likambo na osalango na osalela bato moko boye oyo bazo supporter ngati il faut la connaître na kindiska bato ba zonga valeur tu peux changer ndako yimo ebisinga journalisme yana na changer ndako ko bananga na kutu tente bon moto nzoto na ezongi bote zongi munene na ezongi akoma ki lokola maladif ya pourquoi punda mama chana mela mama boye ba iska bodaki na bolongo te okolangwa lelo na ni kama mama okoza pe na place moboye mutu moboye asalela na ebatu tobite ke ebatu na théâtre ba osela batu po na omona bandoto ne chinga na lotaki na omona jikunde comme bala zongi normal na omona boye na boye ekoza pe ba main noir mobo na ndenga butu isalela baninga mabezali en tout cas na to douter na ngote do mutu na part na ye ayebi nzambe ni asambelaka azinda penza pona na vie na ye. C'est très important. Yango tote ya libela ti bato so mona to sala ba blague. Yango tote ya libela nga sikoyo naka contre makasi parce que nga mona za mona prophète. Naka contre makasi au monela ki mutu likambo. Ozela kufa po bato na mona ka yango. Luka voilà. Luka e moni ndebiso zaka kala kokola ba biso ki ba loteli okufu ba matelo mikolo. Papa ça peut exception mais pona niso loti lokoti mbongo mikolo ne na lota mbongo fona lokota mbongo so ba lotelo ya liwo lobike baba action mikote ba lotelo penza liwa de faut sambela olongo l'esprit de mort wana osomona il faut sambela ngaza raconte ba prophète wana azana likamuna nga aya na télévision benga luka numéro na nga to likana be mission ba mebele obenga ta mire MK mama na moko ya ba Thérèse ya mingi na ko sandeni pona kutana ye na za makambo bo yebisai na tapé un message à mutu moko na kobenga ye moyena lo ba kombo na témoin sango lobi na pesa yango na privé za pe ka comédien ya mona mobile voilà voilà bon on est bien au moins sikoyo yo na lotaki era kufia comme yela yo non c'est du mensonge ba benga ka nzambe soki mutu alingo kufa nzamba utilise voilà
Alors, prévenir serviteur na yemoko. Serviteur ne fait approcher ngai. On a ça les concernés. Aïe bisanga na banande na otambola. Na so mo batan na ngai prière. C'est normal. Il a malheur parmi son peuple sans que soit l'auteur ou l'annonce à ses serviteurs. Il a dit mais certaines personnes basées divisées par rapport au passage à Ibutu. Ibutu, un traître trahira toujours. Même si il y a des biscuits à mimi na kati ya sel. Est-ce que ça dit ma bête? Ta ça ma bête ça li malamu. Ibutu dans la famille fa nourrir. Ana ndako fa futa. Azana mwasi ya uti ko bala. Azana makambe bele bana ba ozonga classe. Même si bazon c'est bana classe. Bazon c'est bana classe ba changer ndako. Et ça déjà ngai ça me que ba baku ba ça ba meilleur fan du monde. Non non mona ba fan ya boité. Ba fan moko bazaka na souci ya ko salela mutu. Nga na uta tournage na biso ya FM wana na bungisa téléphone na nga na bungisa téléphone te mais ko uta tournage ko ya ba boto nga sac na bana moto. Mais ba sombi nga téléphone atana 80 personnes. Non, dis pas ça. Mais je te dis Batine nga bon téléphone. Batine nga bon téléphone wana en cascade à désordre. Téléphone ka moko na sac wana. En cascade en désordre. Il y a un qui tournage, même si moi son battre en téléphone voilà. OK. Oh mon, il y a moi oui bien où tu tournage na comme na moula, na rompe moula, on prend 400 ngenge boy. Place voilà, baboto nga na eba ite. Na sima pesa na odende na malamu na ya boka. Papa. Ça que biloko tout, mbongo na to tournage, mambu tout ekendaki. Mba mom le vita to na le vita bengi mams. Neto de kakabo baboto ya no sac. Ngaba na moto. Eh, il y a solo même ce cas communiqué qui ont dit baba coupe mais c'était scandale le téléphone à l'outvita. Na butu na ka scandale yo santé président jo bengi, mutu ba bengi, mama katika nika bengi, Karine muntu ba benga ngata na bato appel ni akili ki tiba somba téléphone. Il y a j'écoute tout. Il y a jeté na biso ya jeté. Tana on démarre nous on a qui n'a pas que ba benga na biso ya mima benga nga. Nani marima non moi on a dit bon bon tu n'as pas ni bien parquet. Il y a parquet donc il est meilleur fan du monde na mona ba fan tata on a dit papa nga Caleb de zo ba fan on dirait si la zo ba on peut dire si nzambe na tikeli yo bango yo mo yebande no sana biso quand déjà ba sima mi tema ba roi simba mi tema na bango ba ka bongo. OK lo vite apé zambala na liboso na SB non tant le fait que tu tournes à SB nini ya FM avec la petite sœur na cousine na biso so na silat a tourné mingi na SB a tourné vraiment mingi vraiment na film na sentir à se déchaîner à ma bé à se déchaîner il peut so bien kata moi m'tete là pour aller au GC na petit peu de best mbote pas de best donc to bangila na biso te to bangila so ibutute zo ba paso amaili mbala moko na moni kuna je m'excuse bakolo baki de kona biso akoya po bebisa soki lobby abebisi susu to baka yemonde ndoki amilingite po omoni ba makambo to zona na ibutu muta ko tinela ngape mbongo ibutu na bino opesa te parce que to zona na mabi to za bato to kokosa mutu mabete po lobby ngape bakanga lipambo ina ngate ngata on ba pesa ngai mbongo mutu fa mabino obenga ibutu na ozo ite nina tinde moi quelque chose na bite tinda ka epana nga na kopesa opesa nga bi oui na opesa po omona ya obenga yo tant pe na benga bite yana ba benga nga déjà boy aso mbongo na ka na pi yebisa eke ozui on tana maboko na nga azoki kandi batinda inana pusa ozongo te boyende sengele sala etambola ka pesa la mingi ça bomonde sengela pesa la mingi entre bino et ça la biso bien makasi ya no nengo kenda karaoke vous savez combien de karaoke depuis l'année 2 deuxième édition troisième édition mais babi qui va départ à baptiser à cause de vous vous savez à cause na Nous avons la langue d'homme. Il n'y a pas de caméra. Tomeli. La question de sous. Quand il pas là, on peut s'arrêter bon. Pour la karaoke. Tu payes un bon. Yani. Ba $50, ba $100. On va banda karaoke na paye un bon temps. Ba paye un gaka. Non. Ba l'équipe ba paye ça ba $50. Nga banda karaoke no na pesa mbongo te ba pesa nga.
banda na banda karaoké Karine Pala olandanga Karine Pala mamu tetela le pongalo Jess na sina pesa combien soki to pesa mbo soki c'est que to somba eloko moko oya biso moko OK oui ko songela bino moko oyo songela biso mais ça na droit na moko peut-être akoko somba biso OK na comprendre le Congo nga na kenda te sorti basalaka basala sorti moko boye bazao somba ba polo na bango o basala ba karaoké ba dessin ba cœur wana eza pona yo moko ba ke batuni yango kokoma ko sa nyoso etomba bango juste $50 ba contribuer ba $50 pour basala eloko wana na sorti na bango ba ke ko vanda ko lia ko mela ko louer bilo et ça qui bango ba 50 nga na kenda te OK na ko tuna pona ki pona nini parce que tozo nga to betala ma ambiliabel tant maman tango Jérémie a invité qui biso da batouze ne maman Karine lobi to lata ba polo na biso ya ba karaoké nga bité maman nga zaka nango te abi to contribuer ki ba mbongo sombango uzala été il faut to ça la commande nango lisusu ezala pour na sortir moto zaka nango kolia komela ne ba contribuer ki et ne ba pesa $50 ba pesa ngo Karine Pala tcha na poche non ba olia ba omela ba okanga mo place mo na restaurant to mona ka sortir voilà ezaki pour $50 si je me trompe pas ezaki pour na bilamba on a kolia na combien sorti na bango OK ezaki pour na bongo ande pour biso ezaki na ngote na bibiso to la na biso noir mo ba na polo o ba somba ka tomba kenda ka sorti on ande ba lataka bongo voilà donc contribution les a pour na bongo ba sponsor ba yaka wana ba ninga ba lebuki Karine Pala ni la rabino bongo parce que ba sponsor ba yaka bino mais bango mo ba zara pe on a ba zara le bon bongo pon ba loba te tomba zara na kati tout le monde mtema mutu le cœur de l'homme tant bazali ambongo na bilo bozana kati bolo bango te poani parce que beaucoup en dehors il y a l'eau qu'on est bon déstabiliser batouana non c'est pas gentil nous allons na kati bando li abino pe mbongo bolo bate ti bozoko ya ti to nito sema na masuwa nzamba ayingoli nde bokodo baki bazali abino mbongo faki tant bozali na kati boloba ngai Karine Pala bino za rapolele polele tant to beti to silisi bato misu ba yimaki na chaki mbela na kati ya groupe na lubi tant Karine apesi biso liloba awa to loba nyoso tu o to loba kalibanda bolo bango awa na kati ya groupe voilà to ko loba bango awa na mongongo makasi mito Karine na bino nga chika oyoki nga bitena okelote to mikolo me to loba makamyo surtout awa na kati ya groupe nzoka nini yango moni pressé oyo boma bato na vie jour à karaoké 3e édition tozaki na biso ni surtout tozonga biso sonzela morote bato musu batikala ki ti senesilaki biso musu to profiter to kela baningo bana mituka batiki ba déposer biso après lobby na Karine eko koma na groupe na mercredi tozali ko fêter réussite na biso il faut que to fêter ma casse loko boma ki biso mo mukeza ki liwe papa Delta Force OK auto kufa que ça mais il ndana ki car biso to sisi karaoké lobi non papa Delta tiki biso mais que so to bito fêter ma casse et ça la mabe to ki ka to ki passe to deko répéter to vandi to le to meli comme d'habitude to yebi ba solo ni to solo la kuna to yepe to solo li to silisi Karine expliquer biso ba dépense c'est ça là qui Karine tient nyo son ami ça to yoki et après mutu mtazo enveloppe na ndenge ezalaki ba sponsor mais oui tant ba enveloppe tant otoke na mutu comme mutu sozo sepela karaoké comme kende karaoké eloko bandaka lokwa lisano évolution nango yango yo lelo to bateke yo zaki na kati bazako uyo mwasi munene mama mubimba bao sakana esprit na yo bao lia mbongo olobaki on te dégainé tant comme en dehors olongo etende tant comme na libanda ndongo baki bazako pesa biso ba mbongo bazako lia te wana ya mabe on obomelo ka bato petite banda première édition tant la zakate tant est comme la deuxième édition c'est que ça mutu moko dépense rapport à bloc ni surtout wana et ça mutu moko dépense ka oh yo tchaka même pas un franc c'est sacrifié que le connaît tellement net on peut ça un exemple mot typique mais réel tant on m'a dit si na présent que la zaka na dépôt mon ba mousse si on n'a pas ça dépôt mon ba mousse na zigida tant maman qui pour toi tika dépôt mon ba mousse et si là pour bon ba tournage na ba transport na biso aolona je tant bambon comme moya abuka on ndenge mona yote jamais impossible quoi ça société ne mo mobimba
Ah, comment on est biso na sinar to zaki ba bactère mo o ba zo comprendre na ebité so ba go bien so ba comprendre bon so ngo ba ko bi président za na maison ni momba ba muse et quoi pour na moka ba ko ya ba tournage ko fite ngo ba transport ko mata ko quitter tant on li botika abuka mbuma ACP là donc ils ont demandé à Karine pas là abana ke loko na ye sans que bino bo pesa quelque chose à louer ba podium a bengi batu ba sacrifice wana. Donc il sacrifie ça, il sacrifie ça il y a transport que on a ndako na ko kendela mai. Abi transport na bango déjà contribution. Kasi fa ki batika na bango ti. Muto mona ki na contribuer na gagner le hôtel. Na tika ke na déstabiliser muto mona ko ise loko ba te be ba comme pesa ngo valeur ba comme pesa chance et une pifo musu so une petina to beti pe ma mbili ya belle. C'est que loko comme na tina te za tina. Et puis si na ba enveloppe tout. Et puis c'est enveloppe tout et puis c'est enveloppe tout to beteli na maman mbili ya belle aussi sous enveloppe. Non. Mais oui. Comment il biso to kenda ki ko beta maman mbili ya belle. Maman Karine ya biso babi. Ndenge tozo kende boy. Ba invitation to pesi bino. Bo pesa bato o ba ko yo ko contribuer parce que toto ke ko ta la phare d'essai. To ke ta la phare d'essai to même bango quelque chose to ke mabo pamba te. Awa eloko ezate. Alors la vérité moi ça va tous le côté mais biso nde to ko contribuer pour to ke ndeko pesa ba phare d'essai. Oui, non oh monique na buki le kuta ya koloba. Idée na biso to kendaki mutu so baka nde to kendaki to ke ko beta na biso to sisi to sa nini to zongi. To beti en tout cas. Déjà ezali déjà yango azali to benga yango ya biso to zongi comme d'hab. To yepe to beti to silisi to vana biso en tout cas bato ba soutenir eloko ba boss ba yaka batika ba enveloppe yo sakanati. OK. Excuse na biso to mona ki on ena zonga pe boy. Merci ma Karine nga comme nga ko zonga bi mona no boss ko ma garçon biso o solo na gelo nga o tenda no tabia solo la nai. Na mo pe partout gelo. Na mo na pe yemo ko pe gelo mwana biso aika na maboko na pesi ngambo talikasu ya ba roulage ngala kina kaiso na monika enveloppe tinga po enveloppe ngo pe ndenge na kei na ko pe libanda bonga na zo mutu zo ngapi na zo enveloppe ngapi na zo enveloppe na moni pe ndeko na ngai azaki na papa bonga be papa okeka otiki biso boy mpo tanga kombo te na pesi ndeko na ngai mbote amiye bi pesa sanga mama bonyo so me papa mbambo boy biso bakti c'est atole na yo botola ngabi na artiste na tola papa betika bo moi kasa pe bimisu so ando na zo ko ba mzape mi bale tikolo babu na wana papa na papa pesa nga na o pesa nga te o papa pesa nga eloko munene bato ko ngabi bo munene papa te makiwa bo zata makasa obenga papa te na so demo ko zaka bi mo ayo zo bo yano boko zwate yano ngala yebi bo ngasa mambo te donc na mukola ya sorti na biso na to sakina mama bila bena hôtel du fleuve na zoki ba enveloppe mi bale. OK. Na zongi pe bien. D'accord. Bien makasi. Toko makasi. Donc to komi eloko ngo komi ko kende nango liboso et komi ko ampleur nango bandi ko mona na. Et simba sauté. Et simba sauté. Nous donc lenga ka oké ba mbongo boy, et simba te. Quand parle na kati ya cinéma, ba dia za na yelo côté, a opézité. Est-ce que yo lokola mutu parle na kati ya cinéma ya Congo? A opézité. A opézité à le côté ali nganda misala minene côté moko boy. C'est quand même pas dans le cinéma au pesé de l'autre côté. Na qui modéliste au pesé ma quasi. Mais nga elo mo na yebi na pièce mo muta construire comme film na ye. A pesé en sens. Comme ça tu veux depuis salon moi. Zela pardon to koma. Batunde balobi to pesa bien noti. Ba vouloir mutu te pe amona mabete po parce que muta bimisi likambo yo amona kiloté. Tant abimisa ki yango aoki somote biso peut plutôt répondre et to kango somote ata mukete tant muto komi film na ye anga tia pena muto a jouer maman ya lokumu maman a lati kitoko a présenter bon maman moi si ya muto a libala na muto abi comme nebi muto lobi yango te nga on préfère Karine Pala. OK a relate les puta femme noire femme africaine représenter femme africaine artiste oh ya complète ya ko jouer rôle ba pesi
aza lokolo moko te a joué maman a joué jeune fille a joué maman Coco a joué mutu donc mutu abili kambona a zonga pena non simatala mutu akomi penza film na mutu alobi nanga na professionnel cha Karine Pala pour na yebi a joué bien a pesa ngelo kona na ngoposa dégager pena ba wango mais oui pour mutu na ocho le banane bandeli mutu abili kambo ki somote qui m'a bêté a critiqué que Karine na pesa l'autre ba to mona ba le blender style de ba un style de jeter un style de jeter ndeni ba un style moko boya jeune na bango ah mutu mta ndeni nae ya bango yebana ya Karine Pala yebana te ba salon so style de jeter neti ngeza neti ni maman mo celui qui a tomboka un moko pa comment ki to kokaka te to centre Dakar moto ayena mayeli na mayeli ni to sangisi to se loko yoko mimona te na place o mimona mutu so mona malamba benga mutu mo boke yo so mutu alobi konta mbongo ba bila msa rani na a mo souffra mais aninga avec ça ba tuka danger na karaoke na da mo souffra Karine Pala aninga avec ça ba ko kineti ka danger donc o sanctionner ba to ko se pédisande ba ko binonde ba ko te photos za kapé ba to ba makamni to soluba ce qui Karine Pala nga ça qui danger c'est que bon ba comprendre que ça derrière qui danger pour alongola muto amima na poto o amime place moko boy o bango ba okumisa mimi e penza akena ye et qui grâce à Karine Pala mais to bando panzaka tekenyo soti bon ba qui somo somo ya te pour Karine Pala mtalongoli muto amimi e penza pour ndenge zawana ko mama beni po benga yo a muto a Karine Pala mais oui biso situation na mabeni po mabeni okende na association ba femme o bazaka kuno Karine Pala sala association na baso ya libanda wana ezaki yo muto saki monte Karine Pala nde muto amemaki yo c'est une vérité que mais oui ko ignorant ngote za ndengwana eza bongo donc yo muto saki connaissance ta bato wana te bato wana nde babi mais ndenge zona pour ayeba ma beni wana et ça déjà association maman Karine Pala déjà ça sala ngoka la muto asa tina te wana a sala na association na ba femme o ba en Belgique wana o lelo soki karaoke ko kendi uzala grâce ya Karine Pala et loko to mona ngopamba soki pe o mutu na bango ba kumisa ka kenda ka ezaka grâce ya Karine Pala mais oui Karine Pala mtamema kae mais oui tant ba yena karaoke ndé Karine Pala sili ba yena bango yena na mutu na ba ba relation na yena Karine Pala na ndenge na bango nde ba yokanaki ba okende kuna biso sone mabeni wana ti et loko bomba so ezate biso sone mauta bato ba papa ba kitsa mutu moko boye o tamuso za na valeur koleka yo o tamuso na société yo o ba place ya kota yo kota te mais yo so bimiseni chelo mo pa mutu na kwene za na valeur na yo bato ba pesa la kai exactement donc valeur yo ba pesa ko na kwena yo et ça peut valeur au Karine Pala ba pesa ki na batu na ye donc obimate ko ba ke Karine Pala est l'autre côté poti mimi ça danger tu ndi ma kokota na karaoke no kenda ka soki ba kefe loko là ça va quand même kinde parce que mutu ba comme ça kende ki pote na mso ko mais au karaoke banda déjà avant makamba poto na bango yesimati yesima OK et makamba poto ni yesima donc to pesa muninga valeur na eli kambo salaka to betele maboko non yo kutu ta musuna mutu na apparaître danger que yo mais yo ki sa mutu wana babi pa na musana de respect za raté za bon mais kasi yo mona te mutu mo beaucoup to ça ne loko te ma vandelo na te fa ndo beno ba n'importe quoi o loba ne loko moti o landi origine na ayebita musu tata na ete bi maman na ete ba pesa éducation na ba parents te aza femme bâtard mais yo zali oza fouille à mariage ya lopete penza neti nga papa na kla kotsa maman na sazi lopete na musapi penza basala mariage ba vanda bala ye na âge 14 maman na bali yo mo Rolando bando na ligne na bino mais c'est différent de batala total ba source auto so uta pe éducation po na ko le kaka te bona na TV boy na ndo baka boy e bakata e lokote entre temps bakata a camarade nga aza tokoza même âge na koza mukolo ne to pe yepa koza mukolo nanga mais à mon colon na âge na art moi respect wana ezala par rapport à des gens qui ont respecter les gens qui ont vécu donc il toko sa baninga mais so to comme baninga na comme na mono donc peut-être na biso comme na bozo ba moko sakanati donc on a dit que yo zawana e bakata zana e pela zana et tout ça là bango ba on dit Karine Pala mais ba ko sima na bino ba on dit kasi il faut éducation
éducation de base. Il va blessé parce que le salaire qui vient de réagir, c'est un baji va suspendre pour la bitumba morobo. D'ailleurs, ce qu'il faut pas bander les sous. Mais bino. C'est pas bander en dehors à karaoké, bah écoutez tam sous les banda. Attends la karaoké, c'est comment il va bander là. Te simbate. Na karaoké simbate. Pour mon colo karaoké lingité. Mais bino bo intervenant tes points. Tenga zalate. Ça va dans groupe peut-être on va passer. Te zalate. Nani MK au moins ndeto tambola bo toyebani. Toyebani. Mudu so mona danger ma danger te. Danger ka yeso. Donc ngai ça vaut pas la peine le bango ngai mino ça elo moté ba mona kinga yango. O mona. Donc ngai tango to sali deuxième édition ya karaoké. Troisième édition na karaoké to zonga biso to na kata groupe. Na kata groupe ba moi ba mes attentes. O comprendre que bateau bazo loba, on dirait pas bazo loba, bo so penga na lobby, ezelo ka bata moninga na sagesse nanga na intelligence nanga na loba ki na Karine na quitter groupe. Mais dans un kata karaoké. Na sola ki na privé. Pour éviter que voilà. Na sagesse nanga. Na ko yanga inga te loko za ngate. Eloko za mutu mo créer na mayele ne na ndenge na. Abundeli yango aninga pesa en tout cas moi ça va te sika solo na biso so yoki o mona ki ana besoin le kona chika OK vraiment ngabi mama na kete nazali mena ki moto nanga na musika na musika ngape na lobaka so ça ko beto lobi to bina kata groupe na to bebiselo kwa bato o atie fruit na yi nga na libanda eloko nyusu bo sala pa nyusu tu bo sala o ebisinga même pas au basaki baba ko kende na ibisanga to za sorti moko boui na zande na tente na zande na tente ndesi ko tango ko makene bi mukolo mona ke ngai kutu ngai imba na chorale na bi nga moi ko imba na bi ko imba de ba chanteuse de ba chanteuse ba imba te maintenant voix na nga moi chorale na yembela nde na ibisa ki jour au mona ke komi tanga na répéter o benginga na sali nzembo na nga et puis nga na ya répétition deux fois te oh non ba kento ba kaji ba yebi na ya répétition deux fois te jour na ya na yemba ba mo ba kamu inga kutu oh merde lui qui va na ojo imino de choses toujours des nzembo do ba note non d'être tché to de ba sa kara o ba kangi rythme na yo o ba kento ba kaji ba oh merde ni betiti na aussi quoi sous te to kutana ka mukolo to za na salle kuna ngabi oh ka bengi pe Karine na bi mère malo pango to yenge malo pango karaoké za yi malo pango nga sayi de ba note na nga esili papa na betongo déjà oh ya solo biso to kutana oza tante po jour ngone zaki o présence essaye invité ba onde jour nga na répétaki OK na ndo longwa kuna directement na kende na ki prière nga bitenga no kena nga prière mais to ke quelque part bo nga bitenga oza tante no ki prière nde moko présence essaye bing sa biso na zawa déjà na répéter nzembo na nga esili les autres que le so likambi kui to mando boya bola moko boye de sala ki wana to zo neti nga kama omoni mosa mobali so balinga na mingi ton bakabwana ba ofinga na ba insanité mususu ba ko comprendre te donc le monde entier ba tout ba youtubeur ba youtubeuse bon comprendre bino ka keza libali ezala ki bien tant to kabwani faut to binsa makambo ezala te voilà et bino bokote la baninga te kwa baninga banani donc ba sanctionner baninga ba moko na bino pour les bino intervenante ba biba monata réaction ya mutu ta kota que non chana c'est tout ça bongo tango bino bosala ki bozo sa bozi ya bato ba kotela bino to balo ba bino te bosala ki wana na me conscience que to c'est loko mo place mo to ko sala ngote na conscience na bino moi na ona oui c'est bien afinga biso to kutana bana mo boyo ya famille musupi ba finga biso mais la ko sa réaction na te na sagesse na intelligence bino bo abata maili na ko sango te na kutana bato bana ebele ba finga neti ngabo exemple na pesa exemple mo typique mais ndenge zabo so na kuté pe na mona ba mo boza na réunion mo beto kutana na onse na bete bakasi mais oui à partir de likamwa na kango na mutu pe mona na bi pasi ni to kutana na réunion pa finga nga pe azaki mona sinar c'est que mukoto kutana na réunion bana sinar na obetaye d'accord moi ce que dans lingana bete bon présent lingate surtout na cadre on a voilà présent lingate c'est pour ça que on a évité que la réunion est belle, la réunion c'est pour ça qu'on a s'imposer. Bon, bien on a pas tikanga. Bon tikanga. Pour respect non tout tient le respect. Naza moulan poko ancien na ya kutanga na sinar. Aza mona bane ko senga nga ko kenge mo ba tableau na sinar ki pona ba tchaye.
mais le lolo quoi comment luka un front na ye a comment finga nga o muto banda ko benga mama muto banda respecter makasi a comment finga nga c'est que mukono okuta ni na réunion moi sindak na bete makasi ndena sina bloqué be ba yebi na bete makasi pourtant musu ngai muto finga na mama na oso totali pona mona mama abino akoka na ngate bah oui après ntanga mama na akoka na ngate ma pendant maman na courage au finga qu'est-ce qu'on dit comme non ba ngombo parce que ben politesse on de combat tant so lika kwanga no ba kabela yo on se permet de faire un mutu moko oyo au présentant ba maman na yo mon na yo ko la maman na yo on se confie na pour moi ba tableau na Sinark pour na Sinark na besoin de tozaki na nga ko le président tia mon a jouer président chai oui on doit passer à ce point biso moto mi benga que les privilégiés de Caleb bon on a répété boye bo ça nous répété ti ba que rôle principal Thérèse a joué Charlène Benz a joué, Mélina a joué, Mamie Lachette a joué, Père à son âme, Massamba Déborah a joué. Vous comprenez? Bino bo yabo pourtant na bino na tournage, mais yeba que Thérèse a joué. Aïe 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 a joué. Madame John Chibang, Madame Générale Sali, mes respects madame. To katika na mbunzu, mes respects madame Charlène Chibang a joué. Le privilégié de Caleb. Donc na zape ba tchepe moi na mon côté non simbe pe na bon na bi présent moi non jouer moi nanga a jouer. OK. Mais ni ça là que bino ko imposer quand même respect na kati ya respect ça là comme respect parce que président na biso to respecter le kola papa tout dans les nerfs to banate to pesi respect puis et le ko bande ko le bande ça parce que respect ça qui réciproque na kati o Isaiana o papa Julien o Makumba kuba oyo dingizwa yo pour moi na sanité ça na kati biso ça qui moi passer pour tout monde chef azo soutenir l'équipe mo ka finga pe mukolo te na coupe na petite ka ça maté coûte pas so c'est ça mo ba benga nyumba moko pourquoi finga Thérèse atamu comment te dingizwa jamais moi na ya groupe na bino Sinark a manka maman top mais baza président Caleb a suspendre voilà biso Sinark ça bongo pour eux manquer le comment ils ont il faut sa suspension na ba tu ba longwa kana te à l'époque mo ko de Caroline na longwa ka est-ce que batinda mo te ba finga e te le moi bon biso te longwe o mizonga ka yo mo po Sinark eza na famille pour tu le onde tozabo so na beti singa na bengi mbwisi madame Moïse Matuta na crise na likambu boy mbongo ya mbongo ya donc to kata kalisuté que ndeza bongo muto ana problème sérieux to ebi muto yo pesa sang il faut bimisa yango o bimisa bo bimisa il faut bimisa voilà do bakati montono ko kakoela biso ngoti ezala bongo etikali ndengwana ponde pe to sala ka ba réunion na biso ba ancien ba acteur à Sinark président pas invité na kati mais présidente na biso azali maman Charlène Benz maman générale Tilelo oui c'est tout ça les pour maman en dehors famille makasi yo sakana te no biso ko beta pe singa pe ba senga pe lika na zena ba makambo elikana ya ponga mbona boya kishane senga na benga général papa John oui na boya ki ko criminel c'est meki na makambo sanga tina pour ça mon candidat benga ka c'est meki bakanga kambo ako tina nga pe ba so pe mutu pe bakangi pe mutu c'est ça pour ça déjà connaissance pour mobile ni ça to mona biso mwa konzi abala bino abala na eza lokola te abala biso OK ah maman Charlène ayaki ba yambaki biso ensemble na papa to bandi ko jeune to bandi na bureau ya papa na Gombe to bandi kuna ti journée mbato fandi na eti to tambo na eti to silisi papa pe na mama abio bande ko na to kutana ka to sepela enveloppe enveloppe eh ya une enveloppe non kutana na général mon général tu bon même musalo to ko lelango musalo bato babalelia musalo bato bazui ba connaissance ebele musalo bato bazui misala musalo bato ba fa épanoui yo ti le soko za épanoui te tala na no origine na yo quelque part to ko loba que eza papa Mutunde a pesa forme wana na groupe na biso Sinark eza montam so to na loba bon bato ba mona ngo tam suma be yeba question na leki na salimbe ba mo boy président Kaleba benganga pa gangelinga oui oui okana be limbisanga papa ezongela souté vraiment na cité normalement on a éviter ko kenina banini mais tant bon mona makambo elikana na kati ya simba na mama te pardon tout dans likamna biso kuna to binde babanda te kuna baba Eric ba mushindondo ba pomba ya kuna oui si mais peu de pimanga za kuna te to likamna biso mais la maman to likamna Sinark. Bon, on dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs.
soko lingo kamba bana neza ndenge mo soko boti bana no yo mo ndenge okambela bango voilà soko la zibango ba finga mama baninga oui ba finga yo potambola kuto wala soko ba finga mama baninga te kando finga mama na ndako bango ba finga mama mo libanda exactement finga mama bango finga mama oh papa peut pas finga mama c'est que ça ngo normal bon finga pe mama yo peut moi no pe mobile tango bala ah respecter moi si na été moi si respecter mobile na été donc makambo za iko mona na ndao na bango ah mais maman libanda OK malema to koma na biso na suka Lisa Leli na télévision depuis comme na Jérémy ba makambo ya ndenge ba a continuer biso mo ba fo konti biso mo ba fo konti mama mais pas likambo biso moko biso mo mto finga na finga mboko ba papa ya ba ça fo konti on est déstabiliser maman pardon Lisa vanda wana umela na makola Jérémy balo banoki o Jérémy a commandé pour yo kuta na groupe na président yo ko s'imposer na groupe à président de Jérémy té babi sopaye mota et sopie na nini biso Caleb a diriger biso to wa mikolo Caleb OK groupe sinaki na ko ba biso to benga ba frère na ba sœur maman to azali wana na pese mbote monzaboli de moi na Paris na pese mbote maman to maman mora lamba wa ma copine chérie asa yana nga ba age belé mais na comme c'est copine na ngai na pese libna le pesa na maman mimi mbote bili na bana na ndo se ba mposer na pese wambo ya Bob na ya comme ils en na bosani et ya Arnold bana maman to na pe ba ya Bob na Arnold na pe ba mbote ongo sanga ke na sinaki wana ndeto zaki wana mukolo président biso nanu maman to za mukolo na musika maman Jeanne ngai na mukolo na Julien c'est un grand frère né à ma famille Julien a boté après président Caleb mais Julien doit respecter yana bango liboso Julien Caleb moi mi bali non oh yo tu raté mais là pas comment on est encore na likambo Julien ya Caleb propre yana bango liboso Julien moi mi bali Caleb tokebana Julien za ya Caleb Yaya Caleb propre yana ye ya liboso moi mi bali Caleb moi liboso Julien oh na to sale kina na kata groupe oyo kata basona mkomote oyo kata babunda mkomote donc matanga Julien zali ko fela ndeko mo moi si boye ndeko Caleb kasiti bonani olinga Caleb na kata Caleb président Caleb akenera pamba ndeko na yake pamba ndeko na Julien Caleb ça yana liki donc on est tranquille on est tranquille quoi ça tranquille tranquille Lisa vanda tranquille ba moni que ozui na yo elana yo eza na batu pe belé ba olonga pe na ba groupe na mo ah Jérémy on tourner chaque jour bo kende po bo kende bozwa visibilité que na vanda biso musana biso théâtre zaka visibilité dans liboso tala ba miso sonné exemple baba ki pede na nga moko benga oboye boki na eboy tatozana ki chassa bato asenga ba tableau soki lelo mwana no biso asenga ba tableau na Niger izaka épanouissement azolo ke sikani na ko bimela muto yebana na sima mutu muto bimaka na sima mutu so kutu na ba film ya kisa so baba ke sanga tina bato basengela ngo ba tableau et bon muto asengi ba tableau na ba mboka libanda c'est ka sala ki bien ozomona Lisa vanda na pe umela bimisa misisa ba sende peze bimayo ba tonga ba finga ba tu bazo kende koluka ba sala chirurgie ba tia bango poitrine yo finga poitrine ya Lisa ya kitoko ya munene metelema mundelo ke luka ba tia litoko lo mais finga Lisa litoko lo naturel moi si kitoko lo ko ma ambila belle afara ajouter Lisa ngai bato so ba finga nga leki na nga ya silwa na imango na ime penza du finga na yo ponga yo moninga nga na moni yote c'est que nga leki yote nepi makamna yote donc Lisa ou me pemela ndiko no Jérémy sala musala no comme il faut so pe ba tuo musala on so denda makasi so ba tuo mususo loba lisusu koleka cha poitrine ozaki na vision aigle poto ba linginga te na sani na milongwela ndeko nango tozaki ne sika moko asali loko na moni yango zo kende liboso na kina simba pe loboko to tombola to kende nzela moko il faut des simbi et vandi soko lo biolanda batu mama batu ba luka kutu visibilité ba miso ba benga pe na nyoti ba benga pe Kevin o mote kuna bazwi Lisa bo sota biso pe to sala wana yele to ba bali kama obenga j'ai mis ça utiliser ba tableau baxela ba tableau na Fanny Siama Umela Fanny c'est bon hein ça va vraiment moi tu na Fanny wana nga kuna Fanny na lingate ya solo wana
Linga te na Jérémie na linga te na famille na linga te. Wana eza famille na ngai. Wana eza baba kamsuto solo la kapeto ebana omoni soki okoti na lupangu oyo. Ba ocho matata ba olingo te. Lelo lobi ko sonda ko bundo sani. Il faut bima. Et kanga bénédiction. Kanga pa longo ma campagne pour na bongo. Ko sonda ko bunda l'état mais ote ba justice nami bimela to suka a conseil malamu pesi bon siko yo fani ska mo balinga to ba siko mbebo ka je tient ça mbebo obenga ba cameraman na obenga ke no tune kune bo bisa bisa sute donc makambo nyoso bosaka na kuku bato ba mulo mabe ba obetela ka bato ba obetela ka Jérémie bo mo na Jérémie azo ba makambo mo na opambe za pamba te azo ka makambe belé na matoi na esko azo mo nengo répondre minute iye mo esika na mipesa bato balinga ngate na sani mam na tika bon tu vas vivre accueilli nango bafingi Jérémie Jérémie aza sans esprit ami bengi PDG matelemi obina liboso asila yana it mobutu abinisa batata mibimba bolikango mwana kabina pona mwana asepela mobutu ayo bebolingamo jebibina lisulo kete lingala yabitalemo bisalemo nakobanya bakote sila bisala azali nakoba c'est ba panzani te si ba telengani Jérémie bina lisusu bina mama aza PDG mais aza leki ya sila aza mona sila tanga moni mama na eza nzembo basela mama na bi tika na sepela lokwa bata mubutu baza binela bana kutu tikana ningana nakota kabasele kulela ma ya no te poza la mais tomoni pesi la opambola Jérémie makasi na liputa sila bandio lobele maloba malamba ya loba kama aza mama sa yaya pambola ka mutu mama pambola ka mutu so bino boye binde ba pambola raté bo apprendre quand même que mutu soit pesi loko au moins ta bateau to kabela na nzila oyebi ete a pesi o pesi ka 1000 francs yaya pambwama excuse tango okende bo o pambwama ngana zaka na kamara na moko boda pesi mbota pasa ana bosai ezora mo batamo bo ana bosai bandako edenga makasi na pesi vraiment mbota na benga ke mama sociale donc nzamba ça que to kutana na bosai dans kama réseaux sociaux mais na perdant des téléphone ko pe na perdant numéro na mais na habité 60 ndenga zo mona ndenga kolanda oyeba ala bosai bandako edenga makasi lokwa mobali OK si au vanda ka bo chaque samedi ndoi les cas so eloko bosombe bana loso do akoma eloko ya ndeko nanga abetanga mo synthèse ali solo na ye mais isalanga pasi et ça mikolo ebele to so ana bosai wana te je me suis bombule beti na kende ko so blo fan mo ya kaza ina matongi abenga ngana kene ke ko zo ma biloko mo bo na obima nyambula na moni mama mo bo aveugle mo anazo tambola naye azo senga lipa na bengi mwana na pe bango 1000 francs 1000 francs mais sur 2000 francs boy na bi maman somba lipa olia abi maman merci nzamba pambola bato nyoso babosa na bakanisa yo amen maman na aveugle bato nyoso babosa na bakanisa yo bapesa yo o mai kata maman na lo babo ana bosa ya benganga wow je te dis et ça moi mikole belé abenganga te eumela maman na lobi téléphone ngé sonné ce côté mazo ya bana bénédiction maman na aveugle bato nyoso to pesa na nzela oyo misuba amabete musupe nazo senga zangi penza maman na déplacé na yo tala bona kucha appel ya ndoi na yo rappel ndoi na munya pe no za tete ndoi na chile comme ça 50 chono suma bana loso tala bénédiction bala moko ya mu na pesa ki 1000 francs tu 2000 francs pesa no zelo $150 ndoi limbisanga na sene baba kambe belé na belaki ngande ko na vraiment na soto sola sima mais na chilo quand même eloko moko na na zongi mbala moko lipamboli ya mama wana batu babosa na bakanisa yo kokaba oyo benda aka kokaba exactement malobo si la lobeli na bénédiction na o acheli Jérémie ezanga mkoba Jérémie bimko to saki ouverture ya nini batu baye ba lobi menga na kana simbe na liboko na pamboli nabike libusu oyo salisa ya mokote ekoma ya mibale ekoma ya misato ekoma ya mine lipamboli benda lipamboli tomoni mwana naza ouvert aza makamne akoka bomba la motema te ngata jema tu na lubomba saki boyiti
Ah seka na seka balinga batika yoka kolanda bato ba spectacle kolo mobwe so ça ngabi osambo kutu ndo sabo ça surprise mo sala nga ya makasi ya makasi ya na chonde na kacha godi na mimo ozomona le mwana moko wa pambolama alinga kolie loko nena bato nyoso et puis il faut bango asa musulman ba musulman bali ana bato basala sadaka neti na pesa neti exemple José de Londres na pesa mbote pesa ça José Zala kata so beaucoup na ba tournage ya ba Gilles Bavon père son âme a somba ne biloko à l'occasion de rien ba sucré a sombi biloko boli asali sadaka ou non le ba je sais pas ça le ba nana ebi kambo na kuta na biloko pa José ata 2 ou 3 fois na tournage ya ka kuti bino bofandi bo abia sa ne sadaka a sombi na yeta sombo ba futier ebi ki ozong c'est les belé et puis miya za mizima et puis ya mizima saka ma bolamu po ba pesa biso mo ba chrétien ku to bonde la makasi ko leka batu to motema mabe ko leka to motema mabe ko leka mais siko to mamona ke moi ya moko opambola leki na ye moko bo munyongo mabe bolingi ka so mo dire rien ne bozu ba vidéo na boyo tombola ngo tala nenga lobela ki Jérémie mais lobeli bolamu et comme suka mabe Jérémie telenga na keluka ki yaya a azune mutu na ye taninga kitabi watu balingi eta sana azune ya na ya mama me pa ni kambo yo oyo komi makao mabe bino pe j'ai mis umena ya na yo na ebisi yo to bozala na bo uta pe groupe moko ici mais un peu du piment un peu de piment de akayabu kabase ki mununge ko kayanga minza basi ba kwesi ba palangani te ba palangani makai si ba telengani te landa attentivement vidéo d'autre et puis na sila te ko beta moi lisolo ko ya na mai. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure où beaucoup de vidéos na bino batu ba otuna wana nani ezanga ndeko na bino Bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse na tango na lali na lamuki na lobité makambo oyo ndenge ezokende malamu te etanke ngai mwana nzambe mama ya basa ya nzambe na ye liboso na bino population oyo amoni ke nabetiaki ye libaku ki asepelaki na nga te ayinanga précisément na ndeko na nga Sila Bisalo Bekam na ye kosenga vraiment bolimbisi na bakuku nyonso nga ndeko na bino nazali na nga neutre naza na problème ya gauche te naza na problème ya droite te bino nyonso boza bandeko na nga c'est la famille en tout cas na ye kosenga bolimbisi Sila Bisalo Bekam na batu nyonso ngai Bijou la reine na blessa bango na betsa bango libaku en tout cas bolimbisa ngai en tout cas na ye formal lelo kosenga bino bolimbisi na yebiki bolimbisa ngai. Merci beaucoup, bon après-midi na biso nyonso na lingi bino mingi. Bisous, bye. Yano Yesu masia Yesu mawa ndenge makambo ezokende amoni malamu na ya kosenga Sila Bisalo pardon koyoki à reconnaître parce que ça qui ne connaît ma bé à reconnaître na ça qui m'a bé na finga qui na tuka qui na loba qui makambo koki c'est pas ce que motema na été pardon c'est une puissance qui libère s'il n'a pas à Mosambeli et si capable ali aoki pardon ya Bijou mais batu nyo surtout balimbisa bango te po basangala lisusu OK to yebite po ngai to beta ka disoti ka to beta te semaine o chole kana semaine ezakaka mama yebisa Sila sa prudent to lota ki boy to mona ki boy il est ka ki boy voilà to kati ko to appelle mo chokotelanga alimbisi azali na problème été naza ka musika Sila bon ndeza izana bongo poni to yebite tala mutu musozo sali kambu ba otinde mais mutu musozo sali kamna n homo nango o sali kamna n
aosango na motema mabe neti biso soso dobi to limbisa bato to ebi lobité mais to limbisa neti ngai boye nga bato tindela nga babiloko ebele oyo ndeko mando tshela nga na ba statut na ye bando ridiculiser nga ndeko sai ba pebo ouais ando tshela biloko ebele na ba statut na ye moi muta capture ata aotya boye po nini aotya boye po ano 15 jours na bengai ano 15 jours na loba ozuma elo te ka kozala bakuku na famille nde mutu ebota ba makambo nyonso mais kotala kokende bato misusu tokolimbisa bango me tozongisi bango na mitema te tolimbisi bango me bo ozali naza na problème te tokuta place mo ta msupe mbote ka ya lokalo mbote ya loboko boye bato misusu badomina batuka na mbote ya loboko bato misusu bachela bato loko mabeka na mbote ya loboko ya kia sokoli maboko yo tikene loko wana na nzoto pour ne pas dire que bako ko empoisonner bako ko sabo moi na nzambe poison na nzoto ni comme vitamine et bon on a vitamine bible ba vitamine masasi ekota te eza masasi ya bomoto tata msu ya butu est-ce que ça dit passage ya butu te mutezo sala que bato msu pe ba ya senga pardon ko bon pe ba na SB parce que ceux qui asala ki mabe asala ki peyo mabe asala ki mams mabe fa senga pe binono se pardon te ngai sikoyo naza vraiment apesanga ba injure o apesa mamsite oui les attentes sont de comme moi si aya ba injure o asaka ba tutu ba mona mams ba kombo ti de l'eau et tout ça voilà asala ngo pala ngate masala ngo mingi parce que o abande azaki ko soigner les ali ya zana PDG moko boye a finga PDG mususu pona makambu intel pona ba nakoma nini ba voilà ba intérêt na personnel mais ayi kotala kende makambo ndenge zo kendele ya kitoko te to luka kimia na motema pe ya sila a luka na pe kimia eza passage ya ibutu te mute e faire changer ba ibutu za ibutu ana famille na bijou pas bijou ana famille na ibutu ta mususu a lobaki na sila ma asala ba injirte to ke nota mususu na contexte wana ta mususu a loba na kaka koloba kaka boy mais ko finga ta mususu afinga te même ça ta ibutu na loba ne parce que za okumisa mutu boy mais ndeko na biso moi si a lobaki mais afinga acha ba injir moko ti le loba to afingela ke nango peut-être mais to bossa na ramabe kasi to za ka prudent nani oya na likonga po beta mutu na sito to sito mona pe mutu moboy awo sengo pardon oyambi ozongisi mais ba che dessin ambeli aye po achever to bite ke ba bijou aye po achever mais il faut za ka prudent ko za na liso aigle mo za aigle aza na liso ya aigle tala musika ndeko nanga senga pardon oui na limbisi nanga ye mais naza blessé na makambo ya lubananga Isa mama si la bisalo SB yeni mto décider mais mungu na pipi il faut balika no pas nga sa kwa na pesa visa so visa peut consil la pesa no visa te les gars to moni passe pe le lokango to ume pe le lokango na koma pe na mo monopole mo boye mo patela bite yaya wa bundi yaya wa bundi parquet pai kofinga e pai ka mukala boy na boy sko yongo ma on sko ngaki mukala la ngango yeke lubumbashi et je enveloppe et sur bateau et ça va comment be na ka wana mukala na sko kimukala na bino siko nga kimukala nga en aucun jour non ça vidéo c'est nga pardon à l'autre côté en aucun jour en aucun jour pour la sama bete en zo vidéo bomba nga mukwaka shila mubela mufanga batu bakwaka shila pe bani bakwaka shila babenga nga babi vrai mukwaka shila bachake mutu na sete jamais mutu ebika so mutu ebika ke mukwaka shila batu bakwaka shila bayisa mu Thérèse maman babenga nga pese mbote na bosa kombine yango zala boyeko uzandi mukwaka shila mubela mufanga do batei balembi ndenga en aucun jour so na la linzala bon futa kuna ndako bana basani ba olia pisa lo na beti singa batu ba ya mima ya zozo ya pesa sho ya ba oya pesa bomba ba ya ba ko ya ba oya pe ndanga mukete ba oya penza lelo na kopalanga na oyo bakabasili bakoina mai tout ça là tout ce qui s'est passé là ba ni kamba on a bien nzambe na ngai
nyonso eleki conseil nyoko opesa ndeko bijou to pe ba misusu batikali sentir changement ligne bijou na apesi félicitations aza courageuse amemoni ke wina saka ndeko nanga mabe nasaka ndeko nanga mabe alimbisanga ata kobenga nga na filme na ete mais tant mosusu mpe 5 pardon te mpo sila abenga ye na filme mais aza un bon terme na moto nyonso tosi tokoli lobi toyeba te no te koloba lobi epa barezi nakozala problème na yo Mireille maintenant na besoin ozala no kaka nokufa te kokufa no esanga mpasi Mireille akufi mpo ata tozali binemi donc moto asepelaka na liwa akufi bokelela motema akufi te bomoto na kati na eza te tokoloba na te tokosala na mabe mina mona Mireille mkazala nde loko esali bijou bana bakoli biso moto koli soki déjà tokomi na mwana oyo atteindre déjà 29-30 ans c'est que koli makasi oyo talaka mwana batala biso bamama bazana barankine moko inutile et puis barankine moko ya bozoba so muna moto comprendre na kana yeke ngai naza na ora na nga na famille na nga na destinée na nga to sana ba mabe ote mama be oto sana po nini yo lingo zala nga yo lingo kota na famille na nga na ba mabe ote ozomona donc ngai eloko na osenga na sila bisalo azaka ndenga zalaka zaka na motema na yo ya bomama motema ya mosambeli alala na kanda te ponza mbabo ya koka losambo na yo limbisa ndiko na yo bijou mais ko limbisa ye ba mokili pe baloba ko limbisa moto ya ko bosa likambo te mais yo bosana sala page na mususu sala makambo na ozo sala biso ba oto fandi na oto yebi yo to lubaka to yeba ba mbuma oyo to sisa anite to yeba nani aza nani ba te be balingaka sila ba yeba kateke chaîne wana zo sala au commandinga za boy c'est ça ba pesa ka chance te bien moto ba yeba te biso to na vision aigle non mais bien comme aigle honnête aigle to na vision aigle to yeba ki savoir faire et moi sur et ça les linae boy ko ba winga tikana s'attacher na kanga mananga na sana nga bozo bate omoni mutu oyo toka kena makambu balobi kambu lelo lobi ekekuna lelo lobi ekekuna ata libala ni moko ko simba te nous on a makambu ya mbetu na yo no betela ngo baninga mais mutu mususu beti ne lisolo luka place ko lisolo ngo yokite mutu yeyo ofanda na en tout cas si la bisalu zala bongo kimia na wana o zalaka kiminene na oyo sala wana za conseil simple oyo ya nazo pesa yo zala na bongo limbisa bato ba osengo pardon pour lunga la fardo wana mais oye baka ndeni ya kotamba to solo la na biso ngo na famille mais lokwa ndenge déjà ndeko ça ayoko senga ni pardon biso solo laka biso solo la to pesa na katoli biso solo la to partageaka ya no likambo monyongo ndenge nini mikomi otoko tali na ndako to solo ki mingi ya no mikambo munyongo ndenge nini tala bona boy kende na ngo boy sala ngo boy même si likambo eza bote ya no ko sango boy te tika ngo boy zala boy kimia bona en tout cas to solo la to partage ngo monique makambo mingi ya SB ekenda mingi liboso parce que ça na motema ya munene ya soana batu ya yoka batu nyonso asala SB famille bisalo izali on appelle ba on stumbote mais asala pe SB deuxième famille na ye ayoki la batu mingi ata mukete si la soki boye na tournage boye yango bato ba benga biso mukapoto to ba makambu na ye ya ki mukala te lelo bato lelo ba comprendre que ezaki mukala te ezaka ke ko défendre voilà ko défendre ndeko moko azaki abandonné délaissé a senti peu que azana bato balingaka ye wazaki bondoki mobimba yango wana donc ngapo na ngana oyeba no kaka zala ndongo zalaka pardon na limbisa mais quoi embrasser nyo sono mbangu te to ebité nanya ina couteau nanya ina lichette nanya epo papa nanya ina poison to bité que bijou inango mais à limbisi l'homme prudent voit le mal au loin atena mupandi yepa zana mupandi to tandi to sokende totala ndenge tozokende tokomi na biso vraiment na suka ya merci mingi
Kotomeli meli vraiment pour na makambo nyonso. Moulangine Cécile. Pour melaka pour na makambo nyonso ndenge ezokende ti fin de l'année. Ndenge omoni ya système ango ti fin de l'année ezandeli. Pour septembre babi matière ko bande ti si babi septembre ko batati na les 42. Toko matati na les 60. Ouais bisio. Donc nzambe ka atambusa mokini ndazo tambo. Motende meza atambusa elanga beti te. Na bisio. Mbula yango moi banda to banda moi na moi. Donc nzambe atambusa mokini ndenge olinga muto bana nzambe yo boy. Amukoloti. Na bisio. Matière continue biso pe zanga fufu za na mega. Balobaki kula ngana zo tala kana zo seka nga bitan to lobaki bang joy bayakati manzake bimaki ba desabizo mais to naza mona nzambe moyo kwesa pa moto na ngana sesa ba ka wana ba lo bela akela bangwe ba zo mpana kanisa ba akanisa monte bazana mais ba msu ba dossier ba parquet lelo to ko mona pe côté mo mutu na ngebe beti ba zuyo ti lelo ezali mona kuta no na faux pas place mobo babylon ba on a longo isiko ibutune na longo le na poche ele na longo ya zaka na dossier na ekuna déjà mais na longo le na dossier ana de ale kina to solo na biso mais ba msuba na ti lelo baza non moko mutu na nge beba penza bien nsimbi sono atamo 3-4 mois au moment de vendre la silence pour toi quand ça toi battu terre battu mineno bakuna aïe aïe nous sommes arrivés pratiquement à la fin il y a nous moi de la fin pour l'émission à l'élo moi mbote pe so kezali ikoza ngate mbote na bayin so balinga ngai mo de la fin ngezali tango zo sala likambo na loba ngo depuis kala kosa kati po bambuno kezo sala un jour regretter nango ça les camo oui ça que conscience na non sala ngo na mi conscience na lo bali kambo yo pona bolam nanga ata ba pesinga te non défendre mutu mo boye o na linga kena motema mobiba ça se voit à l'ennemi quand on est koloba batwa mona biso batuma be ça se voit à l'ennemi que mokolo ndeko na biso de l'autre côté aotika kopé ça va 1 franc 2 francs 3 francs tout le monde ba ologwa tout le monde ba okende amour intérêt amour intérêt siko ndenge sali ke lelo batu ba soki zaki bandeko na biso na bazako tourner très bien bazako les caper bien nyoso ça mais la biso ezaka ka abongisa nzambe c'est ça ndembe lo to monde ba pardon ote ndembe tam so lelo ben jir mso ebima kaka c'est ndeko na biso si la bisale mais conseil na opesa mutu nyonso tout eza la biso na SB eza na ba chaîne kilike to moni ndeko na biso bijo bimi a lubite ke Jérémy Limbisanga Kevin Sidney Limbisanga ba chaîne msubo Limbisanga atangi si la biso po yebi ke aleza ki si la bisalo publiquement ba chaîne izebele aleza ki si la bisalo toyeba osa toyeba nini tozo sala lobi toza ndeni to beta lisona nani to solo na nani a bomba likama vina emo mbala motema mais conseil de ba retour tenera ko singa pardon ba ko bima te batu ba solo na masolo na ye wande na yebite c'est pour ça moi na zo toyeba to solo na nani to beta lisona nani et puis to longola ba tourner da émission to longola ba un jour na makamto saka netinga boy batu ba incriminanga na finga te na yo luba mais injure kena finga mutu boye abotaka te azanzo to boye asala boye na tika osala ngote pourtant musu na famille na nga so na tali na ligne na nga na famille na nga to oza biso sto boti mais tam musu na mona tata musu na mo bota te mona mama leki na mo bota te donc injure on ezo ngela kaka na famille na nga je m'excuse ezo ngela kaka na famille na nga bato ba leka mingi ko ya koluba na bato ko finga ngai sans problème ko inanga sans problème pongai pe na zongisa retour ya mutu moko inanga sans problème bino boye kokota bitumba moko bino boye menzela na makolote so to kutana na bombanda so to kutana na butu na kindoki so to kutana na place mobo bino boye bité mais boye ko mona ngota mso kutana nganga moko mais bo comprendre te bino boye kokota kana misu mibali do bo kufa kwa banyama ka boye par procuration kaka boye bo kufa kwa ko ye po vendre Teresa na TV o mani ko finga mais tamsu ngane to kutana na kindoki na butu
towela ke loko moko bino mibale bobino bokota boyeba te omoni bato bakufa yango lelo leki nanga biso bi la paix naluki nanga la paix na soko maboko na ndeko nanga naza na ye problème te tokende botili fa bon merci Bijou très sage bravo merci na acte osali nzamba ayambi mpenza mpo moto afongola motema asengaka nayebi kosambela pa pasteur Bumba na nini na Dieu vivant yango babengaka bongo ti c'est que pasteur ayebani makasi mamusu ntango so ndosala oyokisa mpe mosala ya nzambe sombi ntango toyaka boneti ngai nalobi na mwana mosali ya nzambe Gédéon Ngandu bato bayebi papa Gédéon Ngandu azala na kimia ntango baomona nani mondimi na ye makambo azosala ezokohonore mpe pasteur na nga te ntango nayebona bwaki nalobi na bi ape na nsima na bino boye ezohonore mosala nzambe te odi papa Bumba aza moto ayebani makasi yo oza mpe mondimi ya kala na kati ya église wana en tout cas na sepeni eloko Bijou asali et continue kosala ngo na bandeko ebele oyo bayina baninga sans problème na yina mutu neti yebo ayina esila mpo na mutu par procuration par procuration kende yina nzoka nde kote moko boye mutu moko abeta lisolo abi obike nayebisenga bimikolo Bijou lebelebe etalinga etanga nino na biso tona batanga ya vérité tikoloba babeta pena ebongo eboye etenga aloba na ye boso alobi ngambi natindaki ye etalinga lorsque bien bon tant monsieur Bijou au Congo tant monsieur Bijou au Congo abi mtono le bande boye parce que maboko a regretter na le bien tant monsieur Bijou au Congo po biso tonto au Congo c'est que Bijou pas au Congo et comme elle a été tomeli kaka fato sa chinchi esuka bambote na ngai na pesi na bato nso balinga ngai babako de partout ba onyoso tout monde entier na bike abakuka partout tonton des abakouk non tant comme le tonton c'est pesanga makasi tonton des abakouk otai mobile komisi nzambe wa TikTok ofinga poanye comment ate ça comment nga bendenga de amatisa enga en tout cas tonton des abakouk no zo kombo bien propre bien angolais demi congolais bien propre bien soin c'est comme mutu kitoko bongo bongo benga ye bongo deux fois pour na ka sepe na si yo ne bisa ki tonton bongo bana ba tonton te na ebisi yo biso ndela ba tonton bas et pas likamba tonton des abako tonton des abako tonton des abako qui dans les là fort dans linga fort donc tonton mon propre soin faut peut-être ba couper sur TikTok mbote ba ça musala makasi Nachou des gros bisous Nachou moi ça peut me péter Zoom Star na peso mbote abakuka video babakuka nyonso to sa liste émission prochaine ba kombola mino tout etanga ma awa ba ebi to ino ba kombola mangote meto tanga parce que bino bozo soutenir biso babakuk biso pe na suka filme bandi bazo ba extrait bazo boaka yango likambo na zolo ba eza nini mams bato nyonso obwaka ba SDP Panama bino nyonso ba MK ba Sandrine ba tutu ba tonto Zuma afuta bango te récompense na ngeka libanga kotanga kombo na bango star amne na tangi kombo na bango batata mosi dibinga ba mama leki Miss Lolo ba gola ba tutu wana etikali ay immortaliser bango exactement yango moni lelo te bato motemezo vimba aizo vimba donc ide ba cook nyoso tout na ninga bino mingi motema mo vimba bon ba lira de ana bango ba libomela ka ba lira ba mina na bango yo se pene bisana libanga mapesa kasi yango nati yo mo pe tonton des abakuka na peso ba bisou wumela zala na chou wumela zado ba tout ba partager ba lien na biso ba tout ba partager biso na TikTok donc il va comprendre que si la mon nzambe mais le loté lobité ba misusu ba miso moni si la na mukolo zora téléphone ya zonga fungoli yango na ba voice ba misusu ba commencer les émissions ils ont carte téléphone eh o senga mutu bo ani ba camarade aboya na ye o senga mutu asa elo vidéo aboya na ye aboyi ko zona parce que amonako de oza sitoche amonako de oza makamba terre à terre na ko sa ki kamade na mutu te kende côté na bino moza ba deux fois boke potanela kuna ndoko misa ennemi makambo isali sala penza donc bino surtout na peno ba bisou Baba Kouki de partout et la peine de bisous, papa Blaise Obé quoi, monsieur le sénateur à vie à judo, entraîneur, coach, il y a eu un gouana, ba bisous no ebele, Zalaka Ndongo Zalaka, Oumela,
Nangwende na yo na pesi Yvonne Fabiola Bambote Belé na pesi ba gros bisous moi c'est Pembe na pesi maman Nela Eonga papa Nisembula joyeux anniversaire à toi tu ben papa Nisembula joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire pasteur Anisembula motema ya papa ya maman Nela Eonga tout le bien hein tout le bien. Joyeux anniversaire à toi, papa Anissé Mboula, Motema, ya maman Nela Eonga. Joyeux anniversaire à toi, une année de plus, ça c'est fête. On a pesi, Mami Loufankenda Bambote Ebele, maman Nadine, Motema, ya papa Hippo, Madombi, Amanyanga, ML Mouswamba, Madombi, moi ça Pembe Pete, alors quoi, Nachou, Nachou, Pembe. Ah, ok! Voilà mon tournoi. Ah, toi mais non on est comme Madombi. Oui bien. Madombi. Toi mais pour na Madombi donc babaku quoi partout maman Ana Bossai ma copine na Bossai yote maman sociale na mesana obengo maman sociale ba gros bisous na Ana Bossai na pesi babaku ki nyonso Karine Manessa maman Mbizi maman Elimbizi Karine Muntu papa Yoshua Ngodi le président et babaku ki nyonso bato côté on ce que côté on va luka bata na président ba ozo pene papa Yoshua neti yo mobali mbinga lancé ayena bilamba okabela totika na ba Zara pour kala to Zara so président nga ba Zara sapato yelamba président women ngba na président Yoshua women la zalaka wana bazui lisusu moto lokola lisusu ya zozo na end ya zozo moto moko bien sora bien boire que l'homme est loko oseki ya zozo women ngwende na homo sa Pembe vanda wana ba oluka bazala ba mazozo mi bazana bango te ba ozo bango ba bosana boka mazozo na end yesolo otela ngode mais pas comme mazozo mais pas mazozo mais là ya zozo to meli pona yo ba ozo wapi bala mazozo te parado. Voilà. Makatika nika na pioke de Mbote China Rambo na beauté ya ba bébé. China Rambo moi c'est kitoko na beauté ya ba bébé. Otali kwa te China Rambo aki toko ajono pesa ngoko ça. Ya solo wana. Okosa ajono China Rambo ajono ayote. Sentir moi aussi. Baba kuka salita za te. Auta api. Abakuka pousser za te to maman lingamo. Abakuka propre. Bye. Bon, on va continuer l'émission. Ah ouais, déjà, donc merci énorme. Mais vous comprenez qu'il fallait tout mettre dans les campagnes. Vraiment, mon langue, il y a bouteille aussi. Et tout langue, oui. Mais on va passer pour tout langue. On va appeler ça une technique de Saint-Esprit. Dans la fête, il y a beaucoup de gens, le président de Chouangondi, maman Katika Nika, maman Zozona Inde, maman Elimbizi. Hymne national. Vraiment toujours. Maman Alice Land. Azam Mbinga na mona ki hymne intimité. Mbinga penza yaki. Ya mbiji ya usakana te. Elimbizi moi si mbiji. Mami fokenda elimbizi alikio na biza. Ya solo wana. Maliki mami fokenda. Donc on appelle Simon maman Alice Land de moi-même na plus question ya kotia bakoli bacontener pe biloko ya ndenge na ndenge na mboka ya Chine na baagence ya Simandaku. Agence de fret ADBM Trad et full service, agence de fret aérienne et maritime yende ya mukolo kokodi koko na masolo etali baagence awa na kati ya mboka ya Chine. Oza na posa ya kotia biloko na yo na Chine ekomela yo partout dans le monde. Pesa ADBM Trad et full service confiance. Pour na kotia groupage conteneur topé full conteneur achat et vente à distance pe otia bakoli na ya ndenge na ndenge pesa biso confiance. Côté ba prix ADBM Trad et full service ba réduire ba frais na bango ti na 30% et solo la ki toko na ndenge ya defoite otie biloko na yo ekomeli yo partout dans le monde okozala pesa biso confiance. Pour na ba contact bobenga biso ba numéro oyo oza bon mobimba. Il y a différence ezake otie biloko na Chine au futimbongo na destination. Ekeyo. Oui.